Vraiment que Congo zaika yemoko to sangala bolingo e ko sala que Congo ekende liboso mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville la diaspora partout la confiance et fidélité au peuple sarabiso mbonda école magazine d'actualité pour to sala no musala kitoko pe to peuple sarabiso ba information à temps réel. Avant de faire l'édition, mon Bozala Sommer Boyebake, Prince Epenge Oazali Kade Lamuka Fayulu Alobeli, dialogue au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo à Betisi Mbonda Pona Yango. Peuple Bozali Souba Sonnerini, Mwanambo Gaston Mbikai Alobeli Mabé Abasai pour la élection, peut-être qu'on a solo, la cadre au Italie, attaque député, mon côté opposition à cause de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, na tout au la législative provinciale. Merci vraiment à toute édition mon collègue Jean-Pierre Bemba Ozali, ministre de la Défense, à Betaki Masolo Kitoko, la envoyé spécial et à Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud et le Kala Kindegeni Bozwa, ba détail dans commentaire Oyo. Ndeko ya Congo bondi melangai ke Afrika eza déterminé ya ko contribuer na ndenge moko ya makasi po kimia ekota na ba République démocratique du Congo mobimba surtout la partie est bondi melangai ke envoyé ya président sud-africain pour la région ya Grand Lac ndeko chauffeur Radebe akutala kina mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali ministre de la défense et ancien combattant babetaki masolo ndenge président sud-africain azako luka partie est ya République démocratique du Congo ezonga na kimia pe na mboka mobimba po na kimia nde ekosala développement ekota kitoko pe population RDC mobimba va vivre na kitoko ka ndenge ezalaka envoyé spécial oyo ya président Cyril Ramaphosa la région ya Grand Lac azako insister que il faut kaka kimia ekota pe le kola pays na bango baza ba membre ya SADC ba décider comme ma kimia par la force po ya combattre la nyonso oyo eza déjà l'intérêt ya République démocratique du Congo ya boye to kosenga kaka na ba allié ya République démocratique du Congo boza la peine ba hypocrisie boya na esprit ya koluka ke kimia ekota la RDC mobimba et surtout que comme on a la République démocratique du Congo, Afrique mobimba pe et kokoma kitoko yango. To betisi kaka mbonda. To ebisa kibina wala ba sondel boye ba ke prince Epenge Oazali Kade Lamuka Fayulu a betisi mbonda ke bazali d'accord. Na ba dialogue au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a temboli le bon de maneke ba sur le point au Italie République démocratique du Congo to za élément na ba détail oyo. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Mone Congo, bondi melangai ke tolandaki investiture ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokola samedi le 20 janvier 2024, l'instant de martyrs de la Pentecôte. Na maloba na ye, boyeba ke le chef de l'État a la kisaki volonté ya ko travailler na opposition atako. Opposition yango eza komona na lesi kaka, eza ko kende nango na ko kufa suite ya égoïsme oyo. Mutu na mutu azako luka akoma leader na kwa na ye. En plus c'est kaka na égoïsme wana yango nde esalaki ke bakende ba campagne na ordre moko disperser pe ba conséquence nango yango oyo toza komona ndenge baza activité na terrain boyeba ke na volonté ya Félix Tshisekedi Tshilombo ya ko travailler ensemble et salike mwana mboka Prince Epenge oyo aza cadre la plateforme Lamuka Fayulu Abed Zambonda ya ko sepela na initiative oyo Félix Tshisekedi Tshilombo azui ba travailler ensemble la opposition Abed Zambonda boye likanisi ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo eza kitoko pe bazala ngo d'accord mais esengeli ba discuter pour na ko dégager ba responsabilité par rapport ya chaos électoral oyo esali bosoni na désespoir liboso ya population asagi ke ba discussion ezala pona koluka maloba ya malamu epa ya peuple pona ye dialogue wana ekopesa opportunité na ba acteur politique lokola mwana mboka Martin Fayulu Moïse Katumbi Chapwe Félix Tshisekedi Tshilombo Joseph Kabila Kabange na ba misusu bayeba ko échanger na ba masolo o etali politique ya mboka et kosala ke ba solo la entre ba parties prenantes po ba dégager la responsabilité ya mutu nyonso na oyo etali ka électoral na cas de rappel bondi melangai ke mokozi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo apesi
proposition ya idée ya dialogue entre ba acteurs politiques après prestation serment na ye ndenge auti kozwa deuxième mandat ya co-diriger République démocratique du Congo en qualité de président de la République. Awa esali boye bondi melanga ke na volonté politique oyo soki vraiment ba opposant na majorité batali même direction et kosala bien po égoïsme et kosila paix ba koluka liboso intérêt ya peuple. Biso pe mbonda ekolo magazine d'actualité to sei kaka bon ça la même idéologie po peuple oyo a souffrir trop azwa esengo yango to sei kaka nyonso eleka kitoko pe to betisi kaka mbonda un vrai leader o ayebi vraiment que aza réellement ma vision kitoko pe makanisa kitoko la kata koluka ke Congo ekele liboso seule adresse pour permettre que Oleka population comprendre découvrir ezaka awa pour ça sport publicitaire avec impact na idéologie pour et ça me bien makasi. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu nasuki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Augustin Kabula, secrétaire général ya IDPS Tshisekedi abetisi mbonda la recommandation ya Joe Biden ozali président États-Unis à travers Anthony Blinken oyo ayamba kitoko et pa mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo et le calendrier écrit dans ma tête. Neko Congo, boye bake depuis Félix Tshisekedi Tshilombo a commis réélu chef de l'État de la République démocratique du Congo. Bon di melanga ike ba message ya ba félicitations et komi ko kiti ndenge na ndenge. Boye bake Joe Biden oyo azali président États-Unis d'Amérique yepe a aussi ko féliciter mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na nzela ya administration na ye oyo le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ayaki ko présenter et pas ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Na yango esali ke IDPS na nzela Augustin Kabuya ba sepela pe la proposition oyo administration ya Joe Biden oyo bandimi ko soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo. Souci na bango États-Unis ezake le président Félix Tshisekedi Tshilombo a répondre na ba préoccupation oyo ba mission d'observation électorale ba pesa kiye na cadre ya ko promouvoir confiance dans le processus de la démocratie dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Pendant Augustin Kabuya a bénéficié de Mondaboé a félicité l'autorité américaine la position au Bazui et surtout que États-Unis d'Amérique
bazala qui peut présenter mukolo ya prestation de serment ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ezala normal ya kosenga la chef de l'état ya kozwa ba observation oyo eza formulé na ba mission ayebi ke oyo esalabi na maboko ya mutu ezanga ka défaut te pona Augustin Kabuya mutu moko te akoki kolobela na masolo oyo etali victoire ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc mutu oyo aza sérieux aza déjà convaincu que victoire wana eza kitoko avec impact na idéologie na mondela o abetisi abakisi ke ba dialogue ezalaka nango chaque jour. Il faut kokataka masolo ya kolukaka ba dialogue na likambo oyo mutu ayebi bien ke aza ko mériter yango te. La cadre rappel bon dibelanga ke Anthony Blinken na le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo babetaki pe lisusu masolo na oyo etali crise sécuritaire na République démocratique du Congo pe baza koluka nyonso esila na bavoi moko diplomatique na nyonso boyebake biso pe mbonda ekolo magazine d'actualité en tout cas tokosenga nyonso eleka kitoko avec impact na idéologie po kimia ezala pe esengo ezala ba congolais yango tobetisi kaka mbonda ndenge kaka toyebisebile basomya boyebake Steven Mbikai ozali acteur politique apesi makanisi ya koluka kolongo na masolo ya basai po yango nde eza kopesa pasi na baje leader ya politiki bazwa esika kokota na baje politique ya République démocratique du Congo. Mona Congo boyebake ya kosamba ezate na masolo ya ba publication surtout ya ba législative nationale pe provinciale oyo e uti kosalema la République démocratique du Congo. Bondi belanga ke masolo ya ba sei oyo e bomisi bandeko ebele même na ba oyo basalaki ba kapale bango kitoko ba voter bango pe kitoko mais okokamwa bandeko wana bakatani na ba preuve na maboko na bango mais oyo azoki bavoya muke bakomi lelo ba élu du peuple na ba législative masolo oyo esali pasi makasi na ebele ya baja leader politique na yango boyebake mwana mboka Steve Mbikai asengi balongola masolo ya basei mibale oyo po na kotia équilibre pe kopesa chance na baja politique bakota pe na baje ya mboka likolo ya basei oyo baja leader politique basala ba difficulté ya ko émerger ba avantage ezakaka ya ba oyo baza ko occuper ba gestion ya ba poste na ba mboka po basala ba moyen ya ko futa ba caution ko sala ba campagne pe ko financer ba candidat soki osali ba analyse okomona ke ba résultat ezakaka na ba regroupement oyo eza dirigé na ba ministre na ba chef ya ba institution oyo bazi ba avantage na ba législative nationale pe provinciale nyonso oyo ezakaka ko pimela ba congolais ebele ba contre la pouvoir selon mon mboka Steve Mbikai esengeli kolongola basei nyonso mibale po la kopesa chance na équilibre na baje leader politique bakota na masolo basala pe misala elongo na classe politique oyo ekoma mpaka ekosala ke renouvellement ya classe politique ekota na douceur na ndenge moko ke ba ancien bakoma na kolongwa na calme. Il faut koyeba ke baje leader politique pe bazala kolala te basi bayebi ke na politique vie eza kitoko et surtout que mboka misala eza te baza komona ndenge bana ba politicien baza kosisa ba université bana moko baza kokoma ba député kosala ba gouvernement na ba conseil d'administration ya ba entreprise du portefeuille ya l'état. Donc nyonso oyo eza koleka eza komona la d'où il faut pe kopesa chance na mutu nyonso awa la République démocratique du Congo pour équilibre ezala awa eza kosenga kaka la chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo oyo aza kofeye pour la promotion ya ba jeune ya ba mama pe ya bandeko oyo baza ko vivre na ba handicap a instruire la majorité parlementaire pour masolo ya basei elongwa mutu nyonso azwa chance ya kosala pour la intérêt ya mboka population balembi kaka bilongi moko moko oyo depuis babanda la tango ya président Mobutu ba la tango ya Laurent Désiré Kabila ba lisusu kosala na Joseph Kabila Kabange pe ba cause de premier mandat ya Félix Tshisekedi Tshilombo bango pe lisusu balandi kaka pe na deuxième mandat oyo et comment kokamwisa okomona kaka bana na bango na ba famille na bango nde bakoma lokola likolo ya bakongolais nyonso bondi melanga ike en tout cas eza kosala pasi makasi mutu alongi na bavoix kitoko na ba élection azwa 0 likolo ya basei me ya kokamwa oyo kutu azina bavoix balonga te yende akomi eli dossier oyo en tout cas tokosenga na ba législateur ya tout oyo bolandela yango malamu elongwa po e permettre équilibre les chances et quota et pe bakongolais nyonso yango tobetisi kaka mbonda Bondi Melangaïke avec impact et idéologie, bande quoi alliance pour la bonne gouvernance et Kamamaga et Jonathan de Lusuka Wata Mingi Mingi,
population ya changu oyo kamamaka elongo na interfédéral na bango mwana mboka Armand Ifuketo bazali mécontent na cadre de la publication oyo euti kosamba na seli po bandili jamais bayoka ke parti politique na bango ezanga ata molobeli moko livré ba province ya Kinshasa esali pasi mpe mabino mobolanda manifestation basalaki na boulevard Lumumba mpe na ba avenue mingi ya changu mingi na Masina ekalaki ndenge nini. ndeko na ngai ya Congo bondimela ngai ke après ba proclamation oyo ya mwana mboka Denis Kadima oyo azali président Seni auti kosala mingi na cadre ya ba législative provinciale bondimela ngai ke esali kitoko te na ngambo ya parti ABG oyo ekumbamaka na mwana mboka Jonathan Bialosu Kawata boyebake interfédéral ya Alliance pour la bonne gouvernance ABG na Mokuse ya Masina oyo ekumbamaka na mwana mboka Armand Ifuketo en tout cas bango basepeli te komona ba elina bango oyo bavotaki na kati ya ville province ya Kinshasa babima te parti politique na bango ezwa 0 kaka boye bino moko botala ndenge kaka babimi na mwa échantillon oyo babase na bango baboucle boulevard Lumumba mingi na Masina pe bakeli lisusu koboucle kuna pe na avenue Kulumba batie bapine na cadre ya ko réclamer en tout cas musala ya mwana mboka Denis Kadima osali kitoko te po population ya bango bavotaki bango kitoko bakarme komona ke bazwi ata elimo kote na kati ya ville province ya Kinshasa esali pasi bino moko botala ebele ya population oyo ndenge nini bazali ko réclamer pe ndenge nini mwana mboka Armand Ifuketo oyo azali interfédéral ya ABG ndenge nini abeti simbonda. Ok, ezali biso ba candidat député provinciaux et Alliance pour la bonne gouvernance parti cher à Jonathan Bialosu Kawata. Tobimi na nzela toye ko réclamer injustice oyo basali biso na kati ya CNI oyo bake kosala biso injustice kobanda na regroupement AB AAD regroupement ANB toye kopesa avertissement 48 heures topesi 48 heures epai ya ndeko Samalukonde mokambi ya regroupement AB topesi 48 heures epai ya ndeko Gilwando epai ya ndeko mpe mokambi ya AADA bango misatu bafanda batala théâtre basali bakoki kogere ville ya Kinshasa sans ABGT Jonathan Bialosu Kawata abimisi mokonzi ya mboka meilleur eli na kati ya ville province ya Kinshasa pe na kati ya Changu jamais bakoki kogere ville sans Kinshasa yango topesi 48 heures soki babongisi te oyo ekoyela bango oyo ekoya na kati ya ville ya Kinshasa baprésident baregroupement vosile oyo ekoya babongisa na 48 heures baresultat municipaux ezobima monsieur ndeko ya Seni keba deni tokebisi yo lisusu maka bakambe baconseil communaux komeka kosimba te tosiki wana 48 esali pasi pe mawa komona pe na ngambo na ye mwana mboka Alice Lingende oyo azali président ya Ligue des Jeunes ya Masina ye pe asepeli na likambo oyo te elongo na jeunesse bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda oyo bango baluki bakomona ngo ndenge boyini bibiso na ville ya Kinshasa abeja na parti munene na monayo tosengi na bino 48 heures ozomosa basia bibiso asali nomination 48 heures tozoparalize Changu tozoparalize ville ya Kinshasa tosengi biso basiasi na biso te tokoparalize Changu 48 heures après 48 heures ABG mwana mboka Jonathan Bialosu Kawata en tout cas papa telema na bopikiliki pe na bokundo banzoto mais kananu kolandela idéologie oyo et surtout que ville province ya Kinshasa esengeli ezala ba elipe ABG de manière que ABG oyo ezali parti politique munene ezo pe ba eli nango oyo ba ko défendre ba intérêt na bango awa la ville province ya Kinshasa yako kamwa komona lokola mwana mboka Armand Ifuketo oyo interfédéral ya ABG ba votaki ebele mais akatalaka boye
esali kitoko te esali pasi population ya Masina en tout cas balobi non 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 il faut kaka bamona clair na likambo oyo biso pe mbonda ekolo en tout cas tosengi na mwana mboka Denis Kadima luka omema kimia bandeko oyo pe basepela yango tobetisi kaka mbonda yeba ke mbongo ekoma pasi pe bamiyibi bakoma tro na monde bareportage akofilme yo elema nayo kolekala tv te aleyo mbongo aleyo na belema mais soki opesi confiance na mbonda ekolo agence bakosala reportage mo kitoko avec beaucoup de professionnalisme pe okozwa belema nao avec impact na idéologie. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Fondation Les Rebâtisseurs et Kamamaka et pas la Yemoko, les présidents ainsi le Kabamba, les samouraïs du changement, Bakisele Papa Changobo Baké, Basaraki présent, la Mokola Investiture, la Chambre de l'État, Félix Tshisekedi du Chilombo, Mokola samedi le 20 janvier 2024, la salle de la Pentecôte Po, la Corée Mercier Nenganini a commis réélu massivement Est-Touké. Parce que le projet à Kitoko, vision à Kitoko, ma préféré, ma président de Moko Zamboka, la maso est allé minimigi, numérique, Yannick Kalos, Azalé pour la côte, c'est un Mbonda École, magazine d'actualité. Voilà, nous sommes la Fondation Les Rebâtisseurs. La Fondation Les Rebâtisseurs prône le développement et les mieux-être. Dans notre acquis de l'eau, comme pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand même premièrement pour la féliciter Ndenge a gagné qui vraiment massivement à l'élection. Nous sommes tous Congolais tout le monde ma casse. Maintenant, Fondation Les Rebâtisseurs agent à offre moko pour proposer président. Président ont mené lutte pour ma casse pour le numérique. C'est-à-dire à l'objet que à cause du numérique, le levier de la croissance économique, le levier de la bonne gouvernance et du progrès social. L'Angola, la Fondation Les Rebâtisseurs réfléchit déjà à l'école à Makamio Souana. Comme tous les laboratoires en abisso, tous les techniciens informatiques à Makassi, comment on peut aider les chefs de l'État à résoudre le problème à informatiser ou numériser presque tous les services publics de l'État. Par exemple, pour les lots, tout la solution Moko et qu'on permettre les lots pour détecter tout ce qu'il y a comme faux documents. C'est-à-dire que tout la solution Moko est que l'ingénieur informaticien a biso, l'ingénieur a biso ou la fondation, si vous avez une solution pour détecter comment on peut détecter un faux document, et puis ils ont fait perdre dans le bon rebelle. Donc en fait, les offres on a biso, nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État, ceux qui vraiment à construire biso, on a construit à ce que vision il y a qu'on numériser la structure non publique, il y a RDC. Et que ça les bat en peu de temps. Merci beaucoup. Avant de féliciter le chef de l'État, dans le deuxième mandat, le Sengue a reçu le mandat Oyo, a reçu le mandat Oyo, pour qu'après 5 ans, le Congo est également un pays émergent. Merci beaucoup. Olanda qui a volé ma sommaire, boye 44 députés provinciaux, oyo basengeli, siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ata opposant mon côté à cause de la. Pourquoi? Tous les éléments, on a des détails surtout. Ndeko ya Congo boye bake
CENI a aussi publié résultat provisoire de la législative provinciale depuis Boutou dimanche 21 au 22 janvier 2024. Mais il n'y a pas si, il y a Mawapé Kokamwa, atta candidat mon côté opposition, Aza élu à la ville provinciale de Kinshasa. Ce qui otali au Kondibelangaïke, ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi Chapoué, nouvel élan, il y a Adolphe Mouzito, Lipo en vol, Bazate, na Masoloana, à la ville provinciale de Kinshasa. Et ça déjà qu'on l'a Kisake, na Assemblée provinciale Oyo, bientôt Ekobada à la Kinshasa, et Kozala Kaka, na ba député à majorité topé Union sacrée de la nation. Il y a quoi Ezake, si 44 députés élus à Kinshasa, il est bête si c'est que Yemoko, Azala 14 députés. ACP est allié, il y a ex-gouverneur à Kinshasa, Mwanamboka Jachiningo Bilambaka, Bango, Bazala 9 élus. MLC, il y a Jean-Pierre Bemba, Bazala 6 députés. AAAC, Bazala 6 élus. AFDC est allié, Bangope, Bazala 6 élus. ANB, 2 députés. P, AACPG, Bango Bazakaka, député Moko. Awa, boye baké, Bamituna, et comme déjà Kotuna Nasoki, Nani Sikoyo, à cause de la gouverneure à Kinshasa. Bondi Melangaike. La première position est Zabongo, Eli Oyo, à Kouta na IDPS. Mais, Ekosenga, ko gérer ma conflit post-électoraux malamu, na MLCP, ACPPO, Batala, même direction, to, base la même morale po. Ce qui est simité, ma surprise, et qu'on a ébélé au cours il y a 5 ans, Oyo, Yamanda, Yamanamboka, Félix Tshisekedi Tshilombo. Biso, Beto Kosenga, en tout cas, Toboïté, attaque IDPS, Azali majoritaire, mais boye baké, présidence de la République, et ça m'a beaucoup IDPS. Awape, la ville provinciale Kinshasa, en tout cas, Bozala Maele, Boye Bako Sangala Nekaka, Bozala Union sacrée de manière que ville est dirigée dans le cadre de la géopolitique qui toko po, Mabé, Ezala Teango, Tobetisika Kambonda. Caricature ya Mokolelo, le VGS Sisemba Koko Tiri, et le voilà aigri dans ma tête à Mokozaba, image à la réalisation qui toko, Nini, bon proposer les bisous. Ndeko ya Congo, boye bake mingi bamatanga tokendaka, okomona babengi DJ, po ako kontrole baka musique mais mingi baba DJ, et comme ba couple na babola bamatanga, abala ko bokaka ba tu même ba membre ba famille te po, ba pesa ka ba mbongo mais ba famille misusu, et pesa ka ba kanda, et surtout que ceux qui va ebike, mbongo e kaboni mais e ko de cotisation te, kaka nanga iso oyo ezakoloba. Ba beti DJ, na matanga ko batandi na salle, un temps na marque na ye prêtre moko a commis yokaye. Pessi, bon signal le DJ, prêtre de Castro a commis déjà. Tellement que les prêtres de Castro allaient là koyebana, yewana na matanga batu aye ko sa batapage. Les DGP à Boukalagate, malgré tout, à Belali de Castro, à Kota, Tala Bazi Bundenge, à Zakoboga Mosolandenge Mabe. Yeyo assis a commis de Castro, prêtre de prêtre. Tellement que de Castro a pensé les DJ Mongo, DJ Azimongo, la Nengamoga facilité, et Pessi famille Kandala Passi, Binomoga Boyoka. Moko la famille a tourné. Pessi, c'est pour moi Azalinani. La liboto de l'ébietant. Oh DJ, pesa mora Pessi yo. Comment la famille a tiki rien? Kakayo. Et comme il tellement que DGP Moutou Makasi, la consabilité, famille et Tomoki, parce que DJ Mawa plein. Les DJ Azangaba argument, la consabilité, comme RVC, wana le DJ Azu, souka la frappe et famille Nenga Liboma. Enter le petit Bikendo, dépa et pas les Koko Tiri, Binomoko Bolanda. Eh, omoni vetiri, na matanga ya bato, yo DJ oye kop ya ko bwaka. Ayaya. Yaba, tote ikaya ba DJ, boye baraketa bokene ba matanga ya batu, keba na mabanga, oh les prêtres, la famille ba yebiete, famille mingi, baza na besoin mbongo, bakuna libota la bango. Bino pepe bosa ba voter na matanga, ya malame bongaka, contribuer sika bandeko ba kufeli pour permettre que ba obsèque eleka kitoko ke okabela ba DJ ba mbongo, tandanga nini esukeli mabe. Yango biso, to pesika conseil pe, to betika kambonda. Avec un partenaire idéologie, na bandaki na bino et bandelia édition mokalo obo sepeli kitoko po. Bozi ba information kitoko à temps réel mais to sisango boete. Sans pour autant, boza ba sobé na sobé ba to bete ma sonner nini. Mwana moka presse epenge alobeli ke bazali d'accord na dialogue oyo. Le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo alobi basa na la cadre ya koluka mboka ekele le bosope. Bozaki su ba sonner nini. Mwana moka Steve Mbikai abeti mona maso oyo etali ba saipo eza ko empêcher ba gel politique. O baza ba leader ba kota masolo la kati ya mboka oyo ya Congo mingi. Na masolo ya politique pe bozo so sonner nini. La cadre oyo etali attaque député mon côté opposition à cause de l'Assemblée provinciale de Kinshasa na tout la législative provinciale. Merci. La conférence de fidélité au Bopé Salabiso, t'as un édition
nayebi ke bosepeli kitoko mais édition lelo mingi topesi mbote makasi tope dédicace epa maître Chukpa ozali moko ya ba-encadreur ya sécurité kuna na ABG Alliance pour la bonne gouvernance boyebaka nsima caméra ezalaki bongo mwana mboka écrit na matata oyo akombine yango na réalisation na montage mpo mosala eza toujours kitoko wana saki azali professionnel na kati ya masolo ya présentation ezalaka nga moko Alain Dewa avec impact na idéologie mpo bose retrouve kitoko mais bon continuer à s'abonner massivement la chaîne tout la biso mbonda école officielle P ba porte eza polele bon la biso ba élément la bino ba activité la bino to l'excellent ba primo promotionnel po to ba chaîne partenaire ebele la bino si mo collègue Sokoya ba conseil la bino la réclamation la bino ba félicitations to ba critique et ça la keto ça musala kitoko donc la prochaine maso collègue sous azongite je vous aime beaucoup plus bye